Oui, bonjour, bonsoir, bambote nabiso, bambote, bambote, bambote. Papa ya libota, ye ye yo yo. Famille libota, oye, oye. Famille libota, mbote, mbote. Famille libota, topesi bino mbote ndenge ezalaka kaka. Nayebisi bino esengo eza bakoto yoyo. Famille libota, version Afrique du Sud. Ezokambama pe awawa. Napesi mbote na la mignonne B52. Moi si oyo apesaka information ya belle vie na ndenge akosakana te. Voilà. Bana famille libota bambote na bino. Mama mokonzi belle ville akandi moso atonda sukali mbote na yo na bandeko nyonso tu na kati ya famille libota bambote na bino partout bozali. Ndeko na bino Saint Figaro papa moko na kati ya famille libota. Voilà, ya Afrique du Sud bambote na bino place bozali. Voilà. Eloka mo analyse mukie ndenge ezalaka filme na biso to comme na niveau nini épisode nini komela biso na épisode na commentaire awawa parti nini osepeli na yango basango ya bartere ndenge bazosala ezokende ndenge nini wala tokolobela yango na suka. Mais avant tobanda moi conseil mukie na bandeko oyo ya rive gauche tope rive droite ka ndenge ezalaka tomonaki lobby ba photo ba video ba audio bimi o bana sila bisalu baza ba lesbienne o bana sila bisalu bazalaka ba partous o bana sila bisalu baza ba lesbienne. Voilà, eza makambo bimaki nango ndenge bele ndenge bokoka kolobela. Mais eloko attirer attention na ngai pona lobela bana ya sila bisalu ezateka po basali gaffe. Mais loko na kotaki na lobela na bana sila bisalu avant na lobela bana Belleville. Eloko selinga pasi ba porte soi-disant ba porte parole na bango soki pe ba chroniqueur to ba chroniqueur to ba journaliste to ba porte parole na yebite na yebisi bino bango nde ba pelisi moto na ndenge ya kosakana te. Bango nde ba kwesi lisusu malamu malamu mama na bango sila bisalu. Pourquoi dans le Bible? Tout le monde a qui événement salamaki, ba bêtise salamaki, voilà. Tout le monde tolérer en côté, mais salami déjà le 20 tiré. Il faut merci de aussi laisser. Alors, nandenga na yebi étant parent, mutopo kambara bandenga mususu, soki likambu ya modèle wane kweli bana na yo. Ba kronifuati na bango, ba porte soki tuati na bango, ba bimi olwe ba protéger nanu bana na bango po ba yeba ou juste likambu nini ezali koleka. Ba kronifuati na bango moko ba bimi bana benga bango banani ba kuku bango moko ba bimi bandi ko tchumba na bambeli bo pesi directement accès na bato mosusu bakota mpe batake bino. Bopesi directement accès na bato mosusu batake bino. Donc bosali soni bozo finga bobenga bango ce sont les diamants. Bobenga bango ba diamant. Lelo bozu ba diamant o bokumisaki o ezo ba pe ezo ba deko ngenga bloko valeur lelo oyo lobi ya wawa bobengi bango ba makala. C'est-à-dire bopelisi bango moto botumbi nyama na bino esili mamakala tikali poussière so na valeur mon côté. Bino to bima bosalaki ba live na bino na ba TV na ba YouTube. Je m'excuse na ba TikTok bo lobby bo fingi bana na bino moko ya ndako. Erreur grave. Eza lokola ndena abiso na anglais to lobaka bo trop bango anda de basse. Bouakisi bango na ndenge ya kosakana te. Il fallait pas bobima bosala ba sortie médiatique na bino o bosalaki bino ba kronifuati ya côté ya sila bisalo na ba porte parole. Au lieu ne bosenga keno sila bisalo alongola to basali ba bêtise fane ba longola bino ba kronifuati na bango na ba soi-disant ba porte parole. Bino ne bosala musala te. Marketing ni bosali la sila bisalo. Eloko dina ngwa sila bisalo o ebibi na bakobanda showbiz ti lelo awawe lo ni etelemi mo pekeno e contre pe quand même showbiz eloko moko te. Mais bosali sortie médiatique po bofinga bana na bino moko ya ndako. C'est la honte.
soni bino nde bosali bino ba journaliste ba chroniqueur ba porte-parole si la bisalo soko zo tala ngai bato kolongola misala nde bango wana ko fire bango ne tolobaka na anglais ba mise en pied ba tlobelaka susu makambo na yo te ce sont les gens oyoyo bazali ko contribuer na shit na yo chaîne na yo tala tout na notola na no chaîne na yo ya si la bisalo ndenge nezo kende naza nanga bakoku te na pesika raison et swing étape tout ça la musala oyoyo babi premièrement ba protéger moto azate moto oyo ki na histoire na été il faut protéger ye en attendant okendo oyo ka histoire na ye ndiko yo condamner ye ni boboni kana TV kambala moko boye bimi mbala moko bazanga ba lesbienne basanga ba partous bon so bazanga ba agent ka kena ba ko recruter bato ba yena bango azala ko bana misala gaz ma wete bino bongo baloba nini si bo fingi bango sko nde bo fingi bango wana avenir na bango na kati ya mouvement na bino eza ndenge nini est-ce bako panza wenge te bako no kota pe bato mususu te la chroniqueur dosali musala ya punda musala ya zéro ngai penza numéro na ngai yango yo bokomela nga so bofinga nga so bolobela nga ndenge nini mais je vous le dis bosali musala ya soni babimaka jamais basalaka jamais sortie médiatique ya modèle wana pour nous critiquer bana na bino moko oui bandimaka peut-être responsabilité bana na biso basali soni mais to kotina nous réunion moko boto ko biba pote sabino suite na ngwe kozala ndenge nini et no bino bo bimakaka bokende bana na biso basali soni mais ko basala comme ça te banda bayana nini na nini na sila bisalo awa na SB la mama a progressaka te a bloqué kutu bala maso so bambiaka ya kala wana balangage bandolo baloba wana donc c'est-à-dire donc vous avez besoin ba jeunesse kate ba frère sike bote pa na bino te boya kaka bino fo bokende bo bundisa bato bozonani batonani ba yule banani bozonani ba mango bo bakufa ba nini bo zo bato wana bozonsa bona na media po batombola sila bokende bozwa bato baso babi basuka pembe basera o bosere na bango ba Android te basala téléphone akoni bozongisa bango na marché passer la bisala po batombola sila bomuke boyebi marketing te oyebi ke bosali boyebi eloko moko te bozo deserve penza ke non balongola bino misala soki nga nazaki proche ya sila nanga na komela penza ba lettre penza ke ba révoquer bino bolo basuma kamba sila te. C'est parce que bosali soni wana zaki makambo ba chroniqueur à côté ya sila bisalo na reprocher pe moi mukiende ko moi si oya bimaki zaki je crois NG asali sortie médiatique na ye accusé sous bato oyoyo batambusa bino basango il fallait pas osa la sortie médiatique na yo bouche be na yo silence na yo peut-être ngaki jouer rôle mususu parce que ndenge bimi olobi ko zana innocent osala no ba putulute omelaka no ba bangi yango te soko fanda ki no silence bato balingaka yo ba fan club na yo bange ba bima banga ba défendre yo ezaki ya yo te ke obima okendo sala sortie médiatique po ondo ba n'importe quoi olobaki wana non za star tika bato o balobaka basalaka makambo wana basala makambo wana celui qui s'excuse s'accuse donc ozobima opesa lisusu bainformation moko boye ozopesa bamatière moko boye po bato bo baloba n'importe quoi bato baloba oyo bakoka koloba. Désolé à toi ma chère nga penza na sepele na nga na ngote étant journaliste otosala mosala na biso depuis des années. Avant, je sortais avec les féminines, mais Craquetin. Okangi na biso makambo ba coupe po toyeki poto lobela bango te. Voilà. Et tozongi lisusu epa na biso moko balobi famille bota kaka. Famille bota na biso avance na avance. Tant bono bobunda na bozonga ka sima biso to kendaka toujours liboso. Merci à toi maman Atonda Sokali. Babi motema malamu lokola Maman Maria Belle Villa Kandi monsieur Atonda Sokali
Mbote na ono poza na équipe mobimba oza na Braza osala musala kitoko na kati ya Braza kuna babi bino boto tika na Kinshasa partout na mokili eloko nini ezosepelisa yo na kati ya filme oyoyo mais avant que na filme na sekanda no mwa mokie eza na ndeko moko boye eza ndeko moko boye atuni ngai ndeko Saint Figaro film wana nazotala nazosepela nango makasi mais titre wana nde nazali comprendre te eza na monoko nini oyebi ke maman belle vie ozongisi bayike classe mpo batanga kaka kombo ya titre wana donc kombo ya titre wana maman belle vie komango na se na interprète ata na lingala mpo bato ebele bazotala oyo bato biso batalaka kaka bafilme mpo balingaka bagérie mpo balingaka bato ebelebele yango baotala bafilme sikoyo titre ezobuka bango mashora mpona koprononce méritocratie elingi koloba nini daso mama belle vie elasaka no classe otangaka mpenza ezofuta bosala barecherche okomela biso na bacommentaire elingi kolakisa nini yebisa biso 8e épisode ebimi déjà lelo déjà les 9 hein, les 8 les 9 déjà na marché ezotalama déjà yebisa biso suspense nini oyo ozwi esengo nini oyo eza na kati ya filme oyo eza kosepela na yango mpo mosala etambolaka bo ntango bino na kati ya filme bozosepela na yango bozolila yango malamu omona mpe keno lakande mpenza ofanda mpenza boatali mpenza bobi no filme oyo tososaka yango na 15 épisode te tobakisela bango 5 likolo ekoma 20 selon bacommentaire na bino selon bamaloba oyo bozotinda na ndenge bozali kopartage boza kotala mais tobombeli bino mpe te filme oyo eza kotalama eza kobattre record na bafilme nyonso tu oyo ebimi kobanda janvier ti lelo oyo baepisode nyonso tu ezotalama lokola flèche babeti tia yelakisa grandeur ya mosala oyoyo lakandi asalaka ezolakisa mpenza grandeur mpenza ya likambo oyoyo lakandi azali kosala vrai boulot natokomisaka mingi te mpo balobi mosala nde elekaka maloba na ebele eloko toyo kosenga bino lelo boyebisa biso eloko nini bosepeli na yango na kati ya filme nani ozali kopesa faute yebisa biso nanu topesi bino motuya nani ayibaki saki ya nani na episode oyo tokoleka awa ya 7e épisode yebisa biso nani ayibaki saki ya nani soki otalaki episode oza mpenza mwana famille libota yebisa biso nani ayibaki saki ya nani na 7e épisode komela biso na commentaire mama belle vie motema malamu biso okakabela bosokala ndambo atikeli na tindelo esika ozali je pense que tozokende malamu balobi équipe mobimba oyo baza na kati ya Braza bazosala mosala na ndenge ya danger bakomaki déjà depuis hier oyo baza lelo na kati ya bahotel bazobongisa mike mo bacontrat bayeba mpe mo bafilme mosusu ndenge nini ekosalama tokozela basuite na bango bongo tokoyeba ndenge ya kokabola bino mayema makandi akei kosala na Brazzaville apesi yo mbote la mignonne B52 la bouche autorisée mbote no yango wana voilà est-ce que tolobi mabe est-ce que tofingi bato te alors bokanga ba ceinture bobongisa kote na bino bopesa biso matière te biso famille libota toyekolaka na biso kofinga te toyebi makambo ya kofinga te topesaka nde conseil moni conseil tobandeki na biso awa tobandi conseil na biso bien nde napesi conseil na bakoni fuati na bana banani wana epui nasengeli bango ngai nasengeli bango mpa esila bisalo nalobi la mama
longola bango musala bango nde bakwesi chaîne na yo bango nde bakwesi mouvement na yo bango nde bakwesi réputation na yo baza na droit sa sopene na yo te voilà mbote na bino place bozali lelo tokoloba mingi te eloko moko lisusu oyebi ke nakokanisa na fandi to naotala showbiz naosekaseka nayebi ke no soki ezalaki bamusicien me likambo olingi esila te soki ezalaki bamusicien pene exemple ke no jibe mpia na motu babete borma modele wana eyindisi etondi babenga yango sold out obena makambo ya théâtre moto ya liboso abeti sold out na sala gayare etondi bato tout plein banusu bazangi mpasi kokota belle ville akande azomérite baflaire mwana mwasi wana mpo azala fierté ya mboka Congo côté culture na biso alors famille libota toya mobondo toya ebele tosanganaka kaka mpo tozosengela lakandi po abete na arena na biso ya Kinshasa akotondisa yango mpo na bike tout le monde akoya nde kaka tolekaka bango mpe na ebele tolekaka bango mpe na bastemai tolekaka bango mpe na kimtema malamu voilà mbote na bino yango wana natiki bino équipe mobimba oza na braza mosala kitoko boyeba mpe keno équipe ya Afrique du Sud ceinture fondation so efandi tomatisa babrike malembe kaka tozelaka mama lakandi aloba loloba moko ya suka banimero na biso yango oyo la mama na biso awawa la million B52 moto asimbi ceinture donc tozozela bino kaka voilà totikali malamu tokoteli na prochaine épisode bye bye